Bonjour, Mbote Nabino Balandi ya magazine communication na lingala facile, ça dépend à l'heure au bozota la biso. Bonsoir surtout na bato zota la biso na internet na pourquoi bisika bozami libaku ya kolanda biso magazine communication na lingala facile au moni plateau échanger tous la plateau tous ali banda tous la souci au sein la bino makambo kitoko elengi oyo wapinde na ebisaka bino biso toza magazine ya peuple pona peuple toza wana pona kolakisa bino makambo kitoko pe elengi bino moko population botinda biso bokita sur le terrain pona to lakisa bino ba mécène ya mboka bato minene ya mboka bato bazaka ba héros dans l'ombre oyo basala makambo minene kasi bino boye baka bango te biso magazine tokinda kundula bango pona kobimisela bino bango bomona bango na yango moko alelo toyambi président fondateur ya Fofom, donc cela veut dire Fondation Fortina Pereng, à qui j'ai dit bonjour, papa. Oui, bonjour, mon amboka. Santé? Santé normale. Pour battre mes campagnes, il y a un massacre combo pour la population. Topé, battre mes campagnes, se présenter pour bien à Bolam. Bien, merci beaucoup, mon amboka. Je pense que la Bengam na combo ya Fortina Pereng. Nous allons président fondateur ya Fofom en sigle, ainsi que promoteur des écoles collège Bosangai. Président fondateur, il y a Fofom. Binobo Kindenge Yomoko, Ameki Akoko expliqué. Le président, tu reconnais un peu parcours nayo, président Outeli Wapi. Pour Bandaga d'Alinéa, tu es le commis président fondateur, topé promoteur au Bandela Wapi. Moi, parcours, il y a minute à mon conseil. Bon, bien sûr, Moutounion, ça aura toujours une origine naïe. Les gens, Moutounion, tu es Bimara dans les néants directement d'un coup. Bien sûr que oui. Naï, Nabandi, Nabotama, na bumbu. Nabotami na bumbu, nakoli na bumbu. Presque tout, na sala na niveau ya bumbu, na jui beti nanga, école primaire nanga, na tangi na EP13 Ngiringiri, na jui certificat nanga kuna, na secondaire, na sisi na Insi Saint-Antoine, c'est juste na mafuta, na coin, il y a direction Gambela, na option ya biochimie, bato bayebi, je pense, bazola nangai. Et puis, na université, na eko voyager na kenda na niveau ya Lubumbashi, ne kuna na sayaki, géologie minière, kuna sali faculté de géologie, na sali étude nanga mingi na géologie, je suis géologue vraiment de formation, et puis aussi ça kuna directement na zonga na niveau ya Kinshasa vers 2015, na zonga na niveau ya Kinshasa ko ngwa Lubumbashi aussi ça nanga na zonga na niveau ya 2015 na niveau ya Kinshasa parce que ba mission ezalaki toujours na population nanga ya Bumbu. Oui, on a kanisa ratongo poko. Et après l'évolution tellement malobi étant que mon bal il faut toujours kobunda ndé na kobunda wana et comme mabiso na domaine enseignement na tangi pe na école comme ba lycée Prospérine na tangi na ba Sévigné na tangi na ba école comme ba Petit Prince na tangi na moi ba école Ebélé et après les ambitions et que okoya ngai ke na salle entreprise na ngamo comme étant promoteur ndé na ko sala depuis 2018 ndé na sala Bosangani collège si le lot en 2024 déjà 6 ans avant tout entamé, tout plutôt enchaîné, tu as boité par rapport au Moyebi, citation au Toza, Koleka Sanamboka, par rapport au génocide. Attaqué homme politique, tu as leader d'opinion, message non écosala. Bon, message n'a beaucoup plus, n'a s'adresser à des dirigeants de la politique. Cela veut dire que la situation et la mission se passe. Et surtout, na pas si wana soki tozoyeba source na yango pena malamu mingi te et bandaka ko déranger biso à chaque fois. Quelque chose to bito changer tozala la président Kabila. Je pense depuis babiloko wana et banda depuis Mobutu. Babiloko wana babito mane banda depuis Mobutu. Donc ma tante ezalera toujours te le même pays la Rwanda. Toye l'époque ya président Kabila Mosé. Tout le monde qui peut ezalaki nango mena pas tellement mais yo la makasi. Na l'époque il y a président de Joseph Kabila et la situation bitumba au niveau de Rwanda ils allaient vraiment makasi to lukito calmer la situation là mais en tout cas résultat na moto ozo yango raté to l'époque il y a président Fachi actuel président en tout cas situation yango ils ont s'aggraver du jour au nuit sur ce to landaki ba propos ya président na biso a dénoncé que une fois déjà kuna na Rwanda ba salima mouvement mokié pour répliquer, mais du moins, le président Pazos et le gouvernement ils sont en place. Et comme le président MLC, président Jean-Pierre Bemba, l'ancien ministre de la Défense, actuel premier ministre, au jeu d'intérim, à Zalaki, à niveau, il y a Est,
pour envoyer la situation même désolé cas. Je pense réponse tango à commission déjà à niveau il y a président Félix Tshisekedi et puis à niveau président Félix Tshisekedi va jouer la solution va ça pour que va attaquer na Rwanda on a plutôt et sur ce et le moment na Rwanda bato baza derrière si mais Rwanda on va ébaquer Rwanda wana baza ba ime comme biso ba congolais ba baza derrière bango na osenga na bango ba ibe bango baza na aussi population congolaise batika yango ndeka Rwanda baza bato de même biso nous sommes des humains comme Rwanda na biso na Rwanda nous sommes la famille pourquoi na benga famille parce que biso nyonso to biso zonga na Bible to mona ka biso nyonso to uta na tata moko pe maman moko c'est qui Adam et Ève c'est un peu ça c'est que ceux qui na le bien senga ota la caméra au ça la message moko pour la population oyo bazana pasi kuna na este message moko en seconde to en une minute bailo na wiko yebisa na population na bana nyonso este ya Goma nous sommes de cœur avec vous nous les Kinois non seulement les Kinois presque na Congo République nyonso nous sommes de cœur avec vous donc et ça et le réseau tourne service à chaque fois et tu dis qu'avec Dieu tu convaincre toujours babitumba na nyonso. Insécurité na kati ya l'est du pays de la République démocratique du Congo ba M23 bazo menacer les verrous de sake na nzela ya Goma bitumba ezoko bakaka kuna na Masisi na l'est du pays pene ya ville ya Goma à cause ya bitumba contre ba rebellion ya M23 et provoquaki de nouveaux déplacements ya population na yango plusieurs dizaines de blessés oyo bazalaki acheminés na ba centre de santé le général Sylvain Ekenge azali porte-parole ya FARDC azangaki malobate ya kopesa na bandeko ya Point de Prince ke bitumba ezalaki lié autour du contrôle à partir de la route nationale D entre Sake à une vingtaine de kilomètres ya Goma na Minova na kati ya province voisine du Sud Kivu bandeko ya l'est du pays de la RDC tozana bino elongo tokolonga ekeyo oui. Bon, tozonga toroveka toujours na bitumba nyonso ngapi na lancer message na Esther Mobimba tozala toujours fort et soudé ndé balobaka ndé moko président ancien président Laurent Désiré Kabila bandolo bana biso national n'est jamais trahi les Congo bisons tozala makasi pour te combattre ba Rwandais tozonga toujours na fil d'idée il y a émission na biso pour to kende musikate okinde mo kabeti un peu parcours na ye mais l'autre lobi bumbu ezaki ya yo bumbu ya makila na yo ba ambition na yo pona bumbu ezanini parce que na kotala boye à chaque fois to le karana bumbu batunyoso Fortina Pereng au monde bato mbalo ba boujara balo ba trop moi mbalo lourd popin na coach nenembala donc Fortina Pereng fallait na bumbu mutoyo sikoto ebité na bumbu ngo opostila te na ebité ce que zaki ba stratégie na yo oboya na yo kocha comme député provincial to penini boye sundula ba na bumbu ngo ambition ezanini pona bumbu bon ambition na ngai eza moi belé juste na commune ya Bumbu ngana bandaka toujours na commune ya Bumbu parce que moi je suis natif de cette commune bon na commune ya Bumbu to moni ya ebelé baya na commune ya Bumbu basala vraiment eloko malonga te na o nyonso balakaki bana Bumbu pour que basala tellement bazalaki bato bautaki libanda ya commune ya Bumbu bazalaki nommé bayaki kaka na commune ya Bumbu pour que baya kozo oyo esengeli mpo na bango or bayaki pena na commune ya Bumbu te na ambition pour que ba organiser Bumbu comme il faut les lots Bumbu tout le monde eza parmi ba commune to le tanga ba commune ya délaissé Bumbu pesa parmi so ba tanga pena ba commune Bumbu pesa parmi et ça va vraiment participer mawa ya okende bisika mususu na ba ville et ça ba tumsu ba bi commune na Bumbu te so bi se ke ngaza mwana Bumbu ayoka ma Bumbu c'est où ayo ndi mateke na roza mwana Bumbu ayo ndi mabeteke na Bumbu akami tu baza kuna na Bumbu oh ngana ebi très bien ke na Bumbu bato baza mayele baza ebele ba intellectuel baza ebele na niveau commune ya Bumbu plus que même la commune mususu to yoka ba kombo mais Bumbu za toujours négligé ya mwana dans ce période makasi na idée ba yo tient pour ba conseillers municipaux pour que tant au moins muto ebi ke za conseillers municipaux et lo ba liboso ya kosala bo voter aux natifs ya commune na bino ya Bumbu comme étant bourgmestre na tant to voter aux natifs na bino commune na bino comme étant bourgmestre mais bokoyeba ba stratégie ni possible pour ça pour que commune na bino évoluer na autre complexe exemple dernièrement na émission mon azalaki à ce concerne phénomène ya kuluna et ça parmi banti valeur oyo ngai étant que moi na Bumbu na ko banda hotel melango na bi Bumbu bien ko banda
13 quartiers nyos 13 quartiers à Bumbu tout na bien on a pas manifeste si to comme à niveau ya avenue Kwilu je connais quand même commune wana ya Bumbu ko tambola ko banda elenge sa ti kino to comme na 24 Bumbu wana to bien on to yebe bekiri nyonso o isa barrage na niveau ya Bumbu je connais ma commune c'est question ya ko sola na population wana bana na nyonso to zo mo bande ko na so sala kulu na lelo c'est parce que bazo zanga et l'autre tinda bango basala bloc c'est parce que bazo zanga monsieur pesa na ka votement mte sala bango azangi na pété papa ni pas ani bien mais ils ont votement to le yingi ya ba caméra mte sala ye moi na nyonso ya Bumbu o pratiquer bloc wana c'est question ya ko kuta na bango ko sola na bango ko zo ba disposition na pesa exemple autrement na lobaki que surtout jui na niveau ya commune Ngiringiri autrefois na legaki na fondation ya honorable Ediel na lekaki na kutaki vraiment la kilo monde de sécurité mieux wana mais nga na ba bango bazara vraiment ba gande Ngiringiri ba kuluna maintenant na moni que côté on a connaît kimi kota grâce à honorable Ediel à ce concerne ba sécurité tant honorable Ediel a yosunga bango ya kolia alors pesa bango moi salaire na bango na fin du mois yosunga ye allez ça moi sinon c'est que bana ye on sala kuluna pourquoi et là biloko biso faut appliquer na niveau ya commune Ngiringiri c'est un peu ça na commune à Bumbu plutôt ouais on a peut-être vision là vision exactement oui bah objectif yo ko atteindre na oui mais na siko bana Bumbu bazela na yo nini na yo et le congrès la cause koloba na population ya Bumbu je pense déjà ils ont se pointer à l'horizon d'ici là toujours le candidat élection ya bourgmestre o ngana za parmi ba candidats ya bourgmestre à niveau ya commune ya Bumbu je pense ceux qui nazawa na que population Bumbu va voter mais ça va conseiller commune va voter ceux qui nazawa na comme étant numéro 1 ya commune ya Bumbu na lo ba pena minité mais ba o ba yebi qui est monsieur Pereng bon mon ango sur place donc pour influencer municipalité na yo oui que Bumbu émerger obligé en tout cas félicitations d'abord on a dit que c'est déjà ba coach chapeau na ye monsieur Fortina Pereng oh déjà bana Bumbu bazo que sa confiance va bien à Mutolu na et puis c'est déjà la dévoiler secret parce que bana Bumbu bien à Mutolu na bango biso to tambola qui de partout na si bolandango en image quelques images bon moi ndé to tambola qui na bana Bumbu ndé bando lobi déjà pour na monsieur topé président Fortina Pereng na yango président tolinto bato mona kaka brusquement tout le bango brusque directement par rapport au honorable Ediel Ndinga organizaki activité nemoko dimanche à qui j'ai sali coach Nenembala le superviseur ya fondation Yeli Molangi Edi oza accompagné na balour popin donc kitoko donc na mona ki mbala moko oye ko renouveler alliance stopper mariage moko boye entre fondation Yeli Molangi Edi na fondation Forform donc fondation Fortina Pereng ezalaki nini secret pe eza nini pona mariage wana esalamaki. Merci beaucoup na sepé na mutu no tuni parce que ça vraiment question très pertinente et le comment rôle basé concerne mariage wana c'est dit à quoi la première des choses est que au moins mutu lelo na mboka na biso ata mutu ko sa bolamu ba tu reconnaître la montée ce monde Oyo, honorable Edi Yeli actuellement, dans le niveau non seulement Ngiringiri, parce que moi je suis à Bandal, hein, je suis à Bandal, souvent à Kendara Kalamu, souvent à Kendara Bumbu, et Ngiringiri, Makala, Selembao, comme moi Edi Yeli est en partout. Ma député Belé, autrement, bon, bah, postuler à niveau Founa. Fallait que Bazo Bassor Wana. Pourquoi Bassor Wana? Parce que, bah, moi, bah, à un moment où bah, mon élection est comme une pembeni. Mais hier, Azalara près ou proche de la population, dans le moment nyonso. Normalement, au Bakimi, Bazal sous-souté, mais honorable Edi, il a continué toujours aux la pembeni, na l'électeur naé. Donc, bon, au cours de la pembeni, était pourquoi? Vous êtes toujours proche naé. Vous savez, na ba idée au yazanango. Vous savez, na muki au biso tozanango, toiko sangisa pour que makambo ke liboso. Même le président Mobutu, le fait, il disait toujours que le président fondateur n'est pas un magicien. Avec l'appui des autres, il peut tout faire. Seul, il ne saura même pas. Et ça, le voilà honorable Ediel. Avec l'idée, il y a un Bazali proche naïe. Au moins, il y a une fondation Ediel et le qui est déjà liboso. Et à un moment, pas les premiers à niveau Fona, pour les cas honorable Nios. Vous comprenez? Même à tant que le Longol Ediel est toqué à l'Oukong, on n'en est pas premier. À tant que le Longol est toqué à membre de la première, parce que la façon d'être naïe, il y a un ça les gars, toujours Molongi. Ensuite, on a dit bien c'est que honorable Edi Yeli aza parmi ma mentor na yo. Donc na rokende ne tozo kende le siko na lingi pena
on met plutôt qui est sur le plan éducatif. Pour tout le monde, une éducation aux a vraiment mûr, aux a promoteurs, il y avait collège pour Sangani. Message ni occupé ça na ba parents pe na école pour battre ba négliger ka ba komona ah te kotinda mwana yo kuno ezala ndenge nini côté kuna otangisa ka bana ndenge nini poto mona pe ba côté musuba pour musuba zo bana bazo tanga ofele na na cadre boye côté na yo o meka un peu ko parcourir monde na yo éducatif ndenge nini. Merci beaucoup na mutu Tony. Je pense biso na Bosangani au déjà 6 ans ngo toujours ko émerger parce que ça les mots parmi ma devise na biso et là on va bien émergence c'est moi les Bosangani. Et puis la deuxième des choses biso na Bosangani là on va bien éducation et on est vraiment et là c'est très important pour moi na nyonso. Éducation ça pour moi na y compris dans l'autorité école ils sont bien éduqués. Biso na Bosangani nous avons à peu près 250 personnels au dans la carte Bosangani. Kobana na cordon ti na moto ya suka cela veut dire aussi baza ba on sur 250 passe avec extension zebele to na ngo 5 na niveau ya funa maintenant et loko o eza na kati ya Bosangani osen ya Bosangani za nini omoni bana biso ya Bosangani so ebo remarquer bana kobanda 7e soit kobanda école maternelle ti kokoma na niveau ya 4e des humanités les élèves sont bien formés en 15 jours au ekoya 12 heures au mona bana baza vide. Ils sont toujours formés. Les professeurs bazana ils sont toujours encadrés. Au 14 heures au kuta bango toujours encadrés. Au 17 heures à moins que moi na ayate na kay malade, à moins que professeur paye na part na ye azara na ba préoccupation na ye. Mais si le professeur est là, bon mona ke na kate Bosangani bana baza bien formés. Dernièrement, ba ote ko benga biso na niveau ya Institut français et pas ba blanc. Vous avez sélectionné na Funa parmi les meilleurs. Pe compétition au la concours est le 17 février. Soit tu quittes na c'est bon moi ba fiche nango et ça wana. Ba sélectionner collège Bosangani. Pourquoi? Parce que ba yaki ba monaki ko ezana kati Bosangani. Et belé peut-être ba juger Bosangani de loin. Mais ça au bon ba juger wana yango na teza collège Bosangani. Bana biso bana bazali très bien formés. Tout ça qui na tournoi mo ba betisa biso pas à niveau ya maman Denise Nyakero. Soit tu tanga na école Funa. Bazoaka collège Bosangani, bazoaka Ngowango, bazoaka Ipenene, puis bazoaka sur école Moussus. Toujours 4 écoles, mais parmi les 4 écoles dans Funa, Bosangani sera toujours parmi. Vous comprenez? Donc, oeza na 4 Bosangani, c'est la meilleure, les formation, nous c'est malamu, parents ou alinga comme ça moi na a hésité aya à retrouver toujours oeza meilleur na 4 collège Bosangani. À retrouver toujours meilleur kasi yana baksa moi et là on va sur le matin à tout. Bana lelo surtout il y a 6e. Comment vous là-bas? Nzete, 100%. Est-ce que la Bosangani a pas la tchaka pe bakut? On est obligatoire. Moi na nyonso atangi, bon biso pa na biso diplôme d'état, to linga suko betela ngo lisolote. To linga suko betela ngo lisolote, el bosso na formation. Parce que moi na formé té attache du diplôme d'état moi ça na moni. Ozomona OK défendre biso le lengé ni na niveau université. Biso ça ba na défendre biso na ba IPC ba tout tu viens de quelle école collège Bosangani. Ozomona. Ils appellent mon tout ça tout dit bon IBP collège Bosangani té, il y a dit lycée Bosangani. Vous comprenez? Maintenant moi lycée collège Bosangani moi à expliquer directement quand tu na Google et il trouve directement l'école. Et nous sommes contactés à partir de bloc on a. Nous avons une université au Bahia pour que tout ça na bango partenariat quand à niveau Kinshasa o ba to sana ba partenariat ya bana na biso o ba sisa de manière ba kenda kuna à cause ya biloko wana parce que ba santana o ezana kata bana biso to le bité que à 100% bana Bosangani baza ba meilleur non sur 100% partout c'est comme ça même la banda tout le monde a bana non responsable mais moi na wana kaka yega mu tungisa va même na l'église tout le monde a sur 100% ba nimi bana ba comportement ba genre ils a pareil na biso Bosangani na sens wana. D'accord, merci. Promo, dans le cadre de la promo, c'est votre scénario. Est-ce que vous pouvez expliquer l'adresse à Bosangani? Donc, vous pouvez Bosangani wapi. Tandis que pour expliquer déjà aux téléspectateurs, au bazo landa biso à ce moment, ngamoko na tamboli na école nyo sauté. Pour déjà kala mingte bomona lycée Bosangani en exclusivité, ba sport nango ekoleka. Ah wa pa na biso magazine TNLF, bana déjà partir ya ba déjà jeudi ou vendredi. Pour moi déjà ba sport nango eleka pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, nenga ka promo e moralinga makamba ngo salamara. Pour moi nango e wanoleka à chaque fois boko ba ko expliquer bino, ba adresse biso mo trebine to ko expliquer bino ngo, de to ko kota na kat nango to décortiquer na bino kasi moko pour prendre une mission lelo.
Lelo après Sabino adresse il y a lycée Bosangani avant clôturer message à Mokolale. Bon, bien merci, je pense adresse na biso ya collège Bosangani. Premièrement, toujours mis l'avenue Makanza. L'avenue Makanza juste dans le croisement Birmanie, Makanza numéro 113, quartier Petit. Et puis deuxièmement, toujours mis l'avenue Ngiringiri, entre Ngiringiri et Yolo, numéro 244. Juste dans 24, croisement 24, bon, mon collège Bosangani, monsieur Zana. Vous voyez, les sous na bandal, tout dans l'extension Mibale. Tu vois, l'avenue Pika. Avenue Pika, sur le côté avenue Pika numéro 41. Bon, mon collège Bosangani, monsieur Zakuna. Actuellement, dans la réunion, nous avons un collège Bosangani Misanda. Misanda numéro 11. Dans le quartier de Boudi, bon, mon collège Bosangani. Puis, sur le pays, l'avenue Tsongi, côté de la permanence dans Selembao. Bon, mon appel collège Bosangani. Puis, pour nous, nous avons un collège Bosangani. Bon, côté de Bosangani, mon appel sur les Zawana. On a un Tsongi numéro 1 dans le quartier Mageta. D'accord, votre dernier message, la émission Yamokolale. En tout cas, j'ai aimé. Dans ce pays, la émission, dans ce pays, les téléspectateurs, ils ont été na place Bozali. Bon, dernier mot, ils ont été gagné sur l'interview, où il est dans l'émission Oyo. Moi, personnellement, je suis toujours dirigeant de Bisso, tous à la INI, tous à la Bomoko, pour que tout le monde c'est dans ce sens-là. D'accord, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Ce qui bosse là qui bobeta beaucoup bisika bozali po Aristan le cardinal de la presse congolaise yeyo de nepse ki bino bana bumbu bo hésiter te molobeli na bino azaka kamoko molobeli na bino yewana le promoteur na bakiseli sous le président d'État Malili ya bana bumbu Fortina Pereng, Bakisela Kayeli Susu, papa social, l'héritier social, il y a papa social honorable, Edi Yeli Molangi, pour honorable Edi Yeli Molangi, Achaka ba pat na ye pa bisika bato ba futakate. Yo soko kabarate ye ba ngo muta kabarazali. Yo soko pesa kate ye ba ngo muta pesa razali. Muta soutenaki édition ya mokolo lelo avant cette édition pe indusa Dada Kadima la cadette chérie kitoko pe elengi. Réservoir pesa nga ba image pesa na yo pesa. Nous sommes en direct Tikana Bisabino kitoko pe elengi magazine Senelef. Et on continue toujours en marche en mode kitoko to Rolanda ba élément na kati ya magazine Senelef tant to solaki makamba kitoko pe elengi popin lourd azalaki wana pona kolandela émission mokola lelo toujours pemeni ya honorable Edi Yeli le fou de Yeli paye moko azalaka toujours pemeni ya président Fortina Pereng Zeta Malili pe motolo ya bana bumbu yewana ondi mate de gré ou de force yewana bana bumbu simba e ba conseiller ba nani boko pona nani boko voter choix utile muto ya kozala oyo pe azalaka na souci ya population. D'ici là, portez-vous bien. Kimia o mabota na bino. Heke yo. Oui.